Bonjour, 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 ba mama, nzambe apambola biso bisika tozwami. Eza ngai mama Grace. Nalingai ka nalakisa biso pona makambo oyo maladi oyo ezoleka ndenge nini biso ba mama tokoyi pe ko se protéger. Awa nalakisa oyo ezali Sergerie Spirit, ezali désinfectant. Nasomba yango kala, somba yango na pharmacie na biso awa. Yango nalingi nalakisa ndenge nini tokoyi kosala parce que toza ko se protéger na maboko, tozolata ba gants, tozokanga ba masque na bilongi tant tozokende kosomba ba biloko na biso. Mais tant tozosomba biloko wana toya nango na ndako, na kati ya magasin biloko wana bato bazo toucher. Eloko oyo ozozwa wana ndenge yo simbi wana mutu mususu pe azalaki wana asimbi ata alataki ba gants ata alataki te mais basimbi simbi siko tango tozokoma nango na ndako toza kobosana okomi na biloko otiki wana mbala moko bana babandi kosimba tango bana bazosimba soki eloko wana deja mutu azalaki infecté na kati ya magasin asimbaki yango yo po ye nango na ndako yo maboko na yo sukoli mais eloko wana ekoti na ndako eza déjà na microbe likolo nango bao bazaki na ndako tango bakoya parce que tant toyaka tosombi biloko bana bawelelaka aluka fongola asimba nde esika bazokende ko toucher ba biloko wana yango wana kanisaki nga alobi te soki na sali shopping nanga nameka kolakisa ba mama parce que eza très important oyo ezali désinfectant nanga nasombaka yango na pharmacie nasomba yango banda kala avant ko diwa makambo ebima nazaka nango déjà na ndako na utilizaka yango natiaka yango na mulangi natia yango na mulangi neti boye natia yango mulangi ya spray et puis ndenge na wuti kosala ba course nanga biloko nyonso yango oyo mwana moko aosimba ngo te nga na komi na sokoli maboko na longoli bagana nga na longoli ni nanga na tangaki na elongi mais il faut na désinfecter biloko oyo nyonso ndenge na wuti nango na shop mwana moko ta koyi kosimba ngo avant biso to désinfecter yango yango na lakisi alcool wana okotia yango soki oza nango bien sûr soki pe oza na alcool mususu otie yango obandi kobimisa eloko moko neti awa nasi na bimisi maintenant pour na simbi caméra parce que nasi na désinfectant ki na eko kansanga lobi ete na lakisa pe baninga ndeni to koyi kosala donc obandi kobimisa eloko moko ndenge ozwaki yango na magasin o désinfecter moni otie pembeni o désinfecter otie pembeni o désinfecter otie pembeni ba oyo nyonso ndenge nasi na tie boye nasi na tiaki yango moko oyo eza déjà na zongisi mais obimisi biloko na yo bimisi biloko nyonso mwana asimba nanu te moto asimba te obandi ko désinfecter yango voilà moko okosimba yango moko parce que nga na simbi caméra moyena na simba su liboko msu eza te obandi ko désinfecter eloko moko ezala ba biloko balingaka nyonso yo wuti nango na magasin parce que batu mususu pe basimbaki avant yo simba yango tozokota tomona bamsu baolata baga bamsu baolata te ata moto alati baga ye na kati maboko neza protéger mais baga wana ndenge azo toucher partout microbe eza likolo ba grand akotika ngo na biloko nyonso asimbaki voilà oza ko désinfecter et puis otiki yango ndengwana ti nini alcool wana ekolongwa solo nango ekokena mopepe après okoyi kotika bana maintenant basimba voilà oko désinfecter na ndenge wana pe na ko conseiller na ba mama tozala na vinaigre blanc oyo bakomi spirit vinaigre nga nazaka nango déjà boye bandakala na gardaka na ndako na kosala so video mususu ya kolakisa biso ndenge nini okoyi kosangisa vinaigre na bicarbonate na kau oza na désinfectant oyo ya alcool oyo te okoyi kosalela vinaigre blanc wana na bicarbonate na yo kosalela ngo na bicarbonate na yo asolingana za bicarbonate voilà bicarbonate na yo yango neti ngai nazombaka yango ya monene mbala moko bakomi baking soda bicarbonate de soude
yango nde kosangisa na vinaigre na yo. Me wana na kosala yango video mosusu à part oyo koyi kozala nango na ndako, koyi ko désinfecter ba porte ba robinet ba biloko mosusu wana soki nazwi temps parce que nakotika siko na lobi nasala nanu oyo mpona ba mama oyo bayebi te parce que toza ko protéger banzoto, tozo protéger, tozo sokola maboko, tozo protéger elongi, mais tozo bossa na biloko tozo kotisa na ndako. Mais ba lettre oyo yaka so ba lettre ye averti bana yebisa bana soki babwaki ba lettre moto asimba te. Ezalaka ndengwana soki oza na désinfectant opompe likolo ya enveloppe. Soki oza nango te tika yango nanu ka ndengwana après air moko olati bagan ofongoli lettre na yo. Enveloppe na yo ozwi lettre na yo. Tika nzambe alola pambola biso bisika nyonso tozwami na kanisi bandeko bamoni ba comprendre nini o nasali awa na lakisi ke o eza spirit sergere spirit oyo eza désinfectant basalela kango na ba hôpitaux. Nga nasombaki yango na pharmacie na biso a bato baza na Angleterre bayebi ma pharmacie oyo boot nde nasombaki yango parce que na désinfectaka ba po oyo nasalelaka mpona ba mafuta na ba biloko nyonso nasalelaka yango nazaka na balkolo déjà na ndako bandakala. Donc nzambe apambola biso tokutani mbala ya nsima. Partager video oyo lakisa pe ba mama mosusu bayeba pe basalela yango. Bye bye.